Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo lomea. Na bengi ma fille o baza lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mwana poto. Boziwa. Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Tous les coups sont permis, mesdames, messieurs, sauf les ingères. Bino Batola Narabiso, la nouvelle tendance télévision. Mbote, Nabisika surtout Bozo Nabiso. Merci à sponsor Nabiso Yadjani. Site Antungan pour tout Bangamicho depuis Switzerland. Joyeux anniversaire, mon vieux, parce que déjà, anniversaire Nayosa exceptionnel. Ça sera extraordinaire. Je profite de l'occasion pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Tout au Bazo fêter anniversaire na Bango Lelo, en commençant par ma petite sœur chérie, la Queen Judith Tondele. Joyeux anniversaire, happy birthday. Merci encore, on a tonton Juvenal, le tonton de la presse. Juvenal Kibala Chou, oh y'a tonton JV. Non, le tonton d'abord, salut, et puis joyeux anniversaire Nayo. Et je penserai également, on a bandé cognon surtout Oyo. Bazo fêté pe sous le lot, le col à Moko Nabiso, Hervé Chinois Noir. Donc caméraman Nabiso, réalisateur Nabiso, PC Mbote, Escazota Nabiso. Pe Mbote Naba, partenaire tout au Bazalaka Nabiso Elongo. Neti Taboufa top modèle qui tokota imbongo pezalaka solara bien. Merci. Na on a véritablement femme d'affaires chouchou Natati la Nabosa Niote. Cette grande dame qui valorise la RDC. Ça a toujours fierté mboka na biso libanda na nenga Suisse na Genève na peso pe mbote eskazola na biso joli lukombo mbote na yo pe mbote na bande konyoso maloriste congolaise na bosani yote comme to lobaki ke tozo sala effort ya kolakisa bino makambu ezoleka na kati ya mboka na biso. Et la République démocratique du Congo depuis un certain temps boyebi 6 mois jour pour jour depuis que le président de la République Félix Tshisekedi est au pouvoir. Makamozo Kende, Malembe, mais dans Katia ville, province de Kinshasa, tu vois que ça la constant, il y a Makambo Belé, entre autres, lorsque ça qui lancement, il y a un projet à 100 jours, il y a président de la République, il y a travail à 100 jours, il y a président de la République, tu vois juste après, tu vois que comment on a un projet à ce mouton, Oyo, Boyebi, et ça, Nabisika, et Belé, tout ça, on a limité, tout ça, c'est-à-dire, on a des bonhommes, tout ça, on a 24. Tout ça na place ça ebele baché basé monsieur ça na Sosimat monsieur ça na 24 et ça ebele au baché bisika ebele pour na ko permettre monsieur ça na Lumumba, c'est-à-dire ils ont permettre à ce que ceux qui battent
mituka ezoya misusu eleka likolo mpe misusu eleka na se mpona koéviter embouteillage. Mais eza idée moko ya malamu mais bando poser question soki lelo soki mouton moko mpona kosala yango ezosenga 7 millions admettons 7 millions. Est-ce qu'avec 7 millions baoki kofongola banzela ya mike te mpona kopermettre à ce que déboucher place où tronçon ezali zala toujours bouché na ba aire de pointe. Biso tozana mpona kolakisa bakonzi ya mboka te mais na banzi ke bato baza awana o baza habilité par rapport à matière ya infrastructure bakoki pe kolakisa bango. Mais depuis un certain temps awa na ville province ya Kinshasa embouteillage ekomi ya kosakana te. C'est-à-dire embouteillage tout le monde a sur embouteillage mais oyo ekomi ya koleka. Ce komi par exemple na pompage embouteillage ezo zoyo 5 heures du temps. C'est-à-dire depuis au fanda na mutuka 5 heures de temps au kati moteur, c'est-à-dire au kati na mutuka moteur au fandi na mutuka au lali pongi au lamuki nano atabo bougete. Au kozwa sur 24 ceux qui bouchons et bandi wana na sa nef, je vous dis c'est grave. Au kozwa na coin 24 na le sous na sur le boulevard du 30 juin. Ceux qui bouchons et bandits, Socimat n'en parlons pas. C'est-à-dire que ils ont un projet Zali Malamu, mais tous ont mis tout na. Qu'est-ce qui fait que Misala jusque là n'a pas salamité? Monsieur César en télé. Mais tout le monde quand même bah image quand même il y a eu embouteillage et salama qui tellement macasse que moins bateau ba bouger le sous César quitter. Alors colonel Moko qui quand même courage na boulevard Lumumba. Azoy quand même courage ya kopanza bapanza batolo wana ba kampe ko sala ke ba évacuer batu mituka eba na kozwa ba direction misusu pona tina na koleka. Mais tango ba fongoli na kati nzoka kuna na kati zakaka batol bato koma olala na kati kuna ba pema na bango eloko ezosala mate eloko eza na kati te kaka mo quelques mabaya ba chi wana na début pona kolakisa ki ba travailler ça na kati mais na kati kuna eloko ezati. Alors, c'est qui va poser quand on va composer. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de faire c'est-à-dire c'est un projet après tu na place boy. Na place ya kokanga kaka bongo créer ba bouchon ba embouteillage na kati nzela. O yo sala keno moins population atambola le sous ezati. Pas si eleki na Congo. Pas si eleki na Congo. Rien ne change. Lelo tozo ebate, lelo jusqu'à quand ba sot mutona et kosila pe bako banda yango ko poser yango quand eza question tozo mituna mais lokola toloba toujours que Congo na ba congolais bana mboka baleli botala ba image bino mo botala nini oyo e bomama na kati ya batol oyo na kati ya batol nini oyo ezalaka na kati. Alors tolanda si nous parlons le même langage que Alidor Olier et Jordan Panzo pe
deux choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous avons awa na opala 24. L'accroissement de la direction Cambiana venu au parla. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleton ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Merci beaucoup. Votre image, comment est-ce que ça là? Et image et tu as témoigné que jusque là rien n'a été fait et là comme mon côté au batika la kosala, c'est-à-dire que nzela ezokanga kaka pamba embouteillage jamanga boina mboka na habité ceux qui tokosuka wapi petit peuple azolela nzala eleki pasi eleki ba député oyo baza élu au peuple apesa bango voix pour natina kolobela bango baza baba balobakati lelo tokomi na phase ya mutu na mutu koluka positionnement mutu na mutu azoluka alesa nanu libota na ye mutu na mutu azoluka nanu a récupérer mbongo na ye o achaki na campagne avant abanda kolobela makambo susu. Alors peuple azozala kaka toujours trahi. On ne cessera de dire que lelo na mboka na biso na République démocratique du Congo pasi ezali et aujourd'hui il y a des massacres où ils ont continué toujours kosalama awa na kati ya mboka na biso. Alors merci na mingi na baneko tout au besoin occasion ya kolanda biso bo continuer kolanda biso pe vous s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision mais bato menace o bazo continuer ko benga pona tina na ko menacer kolba ke biso tozali contre pasteur évêque Mukuna toza contre été tozo répéter que le Congo au Congolais scriptement werba Hollande les paroles s'envolent mais les écrits restent mais biso tozo le blake tango to sala ka ba vidéo etikala même ata biso même atanga ba vidéo o na sala kala to on a sala un jour et ko kipe ko rattraper nga soki na bunginzela kasi esengo ezali soki muto sali mabe ondimi pe ko sali mabe pe ozongi na nzela moko o esengeli to utai koloba kaka pe to continuer koloba groupe ya ba pasteur e banda lelote e banda depuis kala pona tina na kolobela mokozi ya mboka pona tina na ko encourager mais eloko za pasi ezali souci c'est-à-dire que lelo makambo ba prière ko organiser ba prière e bandi lisusu bobandi lisusu na ba politique wana ko organiser ba prière. On se pose la question tant bozo sangana ba musulmans ba protestants côté ba église de réveil banane je me pose la question nzambe nini au moment où déjà bozala rabino au moment ba to réveil église de réveil baza contre nzambe o ba musulmans basambelaka au moment ba musulmans baza contre makamosala ma église de réveil au moment côté ba protestants bazo telemela c'est-à-dire lelo inversion de valeurs tozo ba souci tokomi wapi pe tozo kende wapi Congo tokoloba tokolemba te ti bokoyoka mais et c'est on a vu ça parce que il y a quand même de vrais Congolais dignes d'être appelés Congolais dignes d'être patriotes parce que ces Congo on le trahira jamais tokozala kaka na mboka oyo toko soutenir mboka oyo jusqu'à la toute dernière énergie nga na olembate alidor lui et puis azo continuer kaka na chasser image Jordan pense de pe a olembate matin midi soir tozaka na bino oboy kotala problème ezate mais ba vrai Congolais ba kotala biso pe ba ko encourager parce que musala oyo esengeli tolo ba kaka
mpona biso tosuki awa soki nzambe apesi biso susu makasi lobi tokutana. Merci. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité.